Merci télévision bipai wapi bomesana kolanda biso na mokili mobimba pe na intérieur ya pays boyi bolamu na masolo na biso ya pokwa elelo toko sola bongo na président ya association ya ba métier au Congo asimeko na bokuse wapi pai toko beta masolo tozali awa azali elongo na ye na ba membre ya ye monsieur Ferdinand Lokunda wa Lokunda da Silva oyo toko beta masolo kati na oesika alors nazalinga mon côté na plateau nazana bandeko na ngai mwana mboka Ange Kashila oya tam tam de la RDC mbote mwana mboka elongo na au blonde mabungu yepe azana na compte ya Congo yangana yo na pesi yo losako mwana mboka losako na yo moko Karina. Merci beaucoup lolenge na lobaki ete tozali awa na ba association ya ba métier au Congo asimeko na bokuse toko banda bongo kopesa mbote na président na bango mwana mboka losako mbote mama journaliste. Alors tolingi to banda o ezali bongo mituna na biso toko tuna yo e babongo na koyanola biso na boke binyonso toko kende mbangu na koyeba ete kotuna mwana mboka Ferdinand okoki ko betela biso lisolo ya association de métiers au Congo asimeko na bokuse bobandaki na anenini pe o meka mpe ko betela biso. Merci mingi pour na visite na bino. Eza réunion ya comité. Eza ba membre yo soteno ki bokanisa ke ba membre ngo mukeboy. O eza comité. Et je crois que ba musu bazana nzela ba ko bakisama. Association na biso kombo nango association des métiers au Congo. Asumeko na mukuse ndenge olobaki. To salaki association na le 20 septembre 2007. Donc c'est quoi sali 10 ans. Quelques mois. Bon, ba musu ba ko ba 10 ans mais to tika ko yeba te ba musu ba yebi, bobe ba yebi te ba ko yeba pe occasion pe ngo epesami. Association to sali ngo pona ko se réjouir te be ya ko sakana te bana ba me ba meti ba kutana te. To sali ngo pona makambo oyo biso to moni ke banda to botama ti lelo makambo ngo solution ya te. Banoko ba papa leki l'état congolais na ba état ya ba papa na biso ba mona ngo comme c'est ezali normal. C'est-à-dire ko sundola mwana le vrai terme ngwana ko tikate parce que loko batika kabaya ko zwa. Mais soki mutabosa ni ça dit asundoli yo na lingala. To ba sundola biso. Et puis to kantemba musu biso to botena ba 70. Ou bien bato ya ba 60, ya ba 50, ya ba 40. Soki to quitter to landi déjà ndenge mondela bando kota na Congo. Et quoi que zalaki non, ba maman ou bien mboka na ba ne wana zalaki un peu bato bazaki un peu flou, bandé, inexpérimenté et tout comme ça. Mais to kamo ke tilelo ba acte wana ya ko abandonner mwana ezo continuer. Parce que bazali ko tambola librement, bazali ko s'inquiéter te. Yango to moni ke comme bato bazo kipete ko ça la biso service pour na ko protéger biso. Bon, mutokolo ba non, yo so ko mokolo ba protéger ndenge ni. Oui. Bo bazo botam. Bazali ko la biso. Bazo sibi pe même sort ke biso to sibisa ki yango pe to za ko sibi parce que tilelo nanonga la mwana papa na ngate. Eza droit na nga ya komona ye. Ata soka pesa nga bomengo te mena mona ye quand même. Yango to moni ke kaya ba métier bende ngozo mona. Na binyo sote majorité baza ba enfant abandonné. Mundele aye azwi mwasi abotisi autant de bano be mona moko mukola ko kende akolaka ko tuta ko yebisa ino na ke voyage. Esi la ke na ye. Ba komi ko solo moi ba jour ezolanda be ba mo be bane téléphone katani. Ok, l'ambassade, papa a déclaré yoté. Voilà les jeux qui se jouent. C'est comme moi, sous question, moi, que l'ingando lobike, au komi mukolo me olingi koyeba oyeba papa na yo. Au cas où papa kuna akufi azate. C'est comme oyeba ndenge nini. Procédure ni bo sala po bokota boyeba. Ce qui papa akufa, famille ne bazalite. À moins que ce famille ne donc bani lignée n'enyo César aussi là. Mais je ne crois pas que ce mutakufi batonyo soit aussi la pe le rôle là. Non. Ceux qui a koufi ba maman leki bazali, ba tata mwasi, ba papa leki, donc famille bazali. Ceux qui a zali ou bien azate. Mais ma place ya koluka ye zali ambassade. Mais ambassade ngo ko kende ba bazali ba limite.
oyo ba eta na bango basala ngo parce que ba yebike ba dossier bongo ekoya. Je crois prochainement to ko sa moi ba détail parce que na moni ngonga eza mingi te, moi na détail yango mingi eza te. Mais procédure ezali ke ata toza na Congo monde comment na carte ya poche na ba téléphone na ba internet et tout comme ça ou bien na ba ambassade okei ba kopesa kombo ya mutu ba kolukilo yesika azali ba kopesa na adresse. Mais mabe ezali ba mama na biso batikala kozwa ba no complet ya papa te. Difficulté musangwana. OK na ambassade okeka Albert papa nanga Albert. Non, nous avons beaucoup d'Albert. C'est quoi Albert ni Yozoluka? Ou bien Da Silva. Da Silva ni Yozoluka. Voilà difficulté musangwana. Alors tobi ke to sangana, to faire comprendre na ba papa na ba maman et lo koni biso tozolinga souter et se répéter. Voilà. Mwana mboka oti penza ko manyola penza na bokebi bianso bandeko ba moni ete pourquoi eloko nini sali ete osala eloko osali mais ngai na nzaki na mutuna eloko o répondre sikonde sali ete na bimisa oyo oti koloba mutuna ngezali yo lokolo za mukambi ya association oyo ya ba métier pour éviter ba biloko aboye oza mukambi okoyebisa na gouvernement nini pamba te ba indien ba libanais ba osala biloko partout tozo mona ba fazer rebelle ya ba métier bon yo za wana mukambi eta pour ONG occasion yango mwana mboka yo okoloba nini. Maman merci beaucoup on a vraiment pas question na bande ko zela gouvernement na biso en tout cas balimbisanga baza na main tendue ceux qui bazaki ba gouvernement responsable pour gouvernement azanga ka mwa lisungi te mais ya biso ezali mobimba loboko mobimbe pesami. C'est-à-dire si comme bébé ezali na ba état ya ba papa na biso l'état na biso azana monoko ko yebisa bango te ministère affaires étrangères ayebi existence association oyo ba mikanda so to banda ko komela ba ambassade azana ba copie pour information na mukolo moka benga biso te atuna biso me likambo to moni ezali owe ko abandonner mutu ezali crime et la plus forte raison aux 8 mois au ticket na maboko ya pauvre s'il vous plaît. Po ba mama na biso mingi majorité ba mama na biso baza ba pauvre. Otikeli pauvre mwana yo papa ke yo za censé parfois que no mindele mingi baza ba richité. Mais baza na mwa moyen moko akoko sunga pe mwana. Mais akei nango ko sunga bana mususu be ba famille na yekuna. Mais atiki mwana zo vivre awa. L'état na biso ayebi biloko bandakala. Mais akipaka ngote. Ti lelo ba yebi ke to sa association pona ko combattre eloko na mukomoko ba benga biso te. Yango tozo benda ngoma toike ngonga ngoyo. Parce que mukolo problème ko ya baluka biso te ke no ba meti ba siliki beni parce que to komi na ko silika. L'état za ko kipe biso te. Non assistance à personne en danger. L'état a coupable, a complice. L'état na biso ya Congo. A complice parce que ayebi ke na ba onisien, autant yuko to ba onisien te. To za na kaya bana misa to onisien mo ka tiki bango américain. Toke na koble na kuta na koble na yebisa bitala boy landela nga muto na yebesika azali azwa responsabilité bana na ye azo yebisanga ke no na charger service moko landa na continuer contact na service na azo yebisanga nini américain na sa kende aze susu na gérance na bisote donc na landa en Amérique association za na moyen te kondo tia représentation en Amérique au moins sika to za bloqué mais soki l'état azala ki na biso to kopesa dossier alukili biso sika américain azali. Mais talande que toza bana na bazale lo 4 personnes mutaboti mona moko ti 4 atiki bango même ata soki ki parfois moi ça ko na défaut non et na mbeba ou bien relation na bango balé katana partie à moi si moi nazali innocent moi na ko sibire loko ya yo na moi si bozo kanité non moi il faut ozo charge ya moi na moko atoka porte na mokité papa maman botangai mais pas biso za le contraire. Et non seulement métis, moi na nyonso azali même noir mi balé noir à 100% ba botiye. Azali pe na même cas ke biso to kolande na dossier na ye. Mwana mboka na moni penza bozaki na posa ko bimiselo ko pa mate se tondi bino. Hein biso pe esala biso soni esala ndeto lo baraboye bokanela biso te pa mate so to lobite bato biso lo bazati gouvernement en plus vraiment e ko sala passe. Na ba point nyonso tozaka ka zéro ezaka complexe nde sala biso ya ba poso to neni parce que toi capable o sala nyonso ba biloko boye ba initiative ba boye bo tika bato mususu bazwa après bo comme ofutela ngo ba taxe bato bo futa boye parce que eza boye eloko bala mboka nde basali en tout cas toza pena moi mitema moi malamu penza ya kosunga eloko yo ndeko Da Silva est-ce que ozaka pena ba difficulté comme la kayo na bangonga moko boye
pamba te batu nyonso ba Holanda o mutu nyonso za congolais oko contribuer ne loko za congolais nda osala pona ko éviter ba métier o baza abandonner ni bo na poto kisto mona o ezala o mona métier za pe même akoma na chocolat chocolat on tamsu américain te na éviter so chocolat ni na opesa mais mona mboka ko yebisa ba imboka difficulté nous ala nango. Oui, difficulté, je crois, n'a pas sur moi réponse mouké ambassade de Bapesa Bisso. Ambassade de Bela ba yebi association oy. Balobi boy. Et pas na bango bazana ba loi. Donc bango baza ba travailleur. Bakoki jamais ata bazana souci na biso. Bakoki jamais ko plaider pour na biso. Bango ba ya na mibeko eza ko régir ba ambassade. Ba yebi si biso boy. Soki boza makasi, yoka nanu. Mutu ba abandonner mazo yebisa yo soki boza makasi. Boko mana ba état na biso. Boso wana ba parlementaire. Bo lukoze pa na biso en faveur non seulement ba métier mais pour na bana nyos. Parce que mibeko ze pa na biso ezali en difficulté pour na bino pour na koluka ko retrouver ba trace na bino puis kozala ko réjouir na ba droit na bino légitime. Comme moi na nyoso eze pa ba parents nyos. Maman, toko koma poto ndenge nini? Moyen donc biso na moko wa tozo salisa na nanu te. Toko zwaka moyen ya billet ou bien koluka visa kokende. Impossible. Mais ceux qui tozaki na ba soutien ya batu. O ba koya kusunga. Tokoyeba ndenge nini ya ko canaliser makambo pe koluka ba procéder nini ya ko kende koluka ko toke ba porte par-ci par. Moi mboka en tout cas tous on a besoin un numéro non il faut pesa numéro non batinyo so bolanda na ebiete ba congolais libanda bazaka na bolingwa makasi en plus opesi likanisi malamu ya kolokota ba o ba boira na bango lokwa mindele ba mona biso to za lokwa makaku ba benga biso to ki ba singe biso na biso to lingana to yebi o to zali en tout cas faut pesa numéro pambate bandeko bazola na biso na ebiete ba kosala pe moi makasi gouvernement a to cha su motema te mais o baza libanda ba chape moi appui na moi eloko yo ekende pe liboso oyiko pesa bandeko ba Holanda au moins numéro de téléphone na yo. Oui, numéro ezali plus 243 99 831 50 87. Plus 243 99 831 50 87. Bandeko numéro ya président da Silva, hein, Ferdinand Lukunda, yo on a pesi numéro na ye. En tout cas tous en a motema malamu, biso soyebi que tous a abandonné même na monde peut linga biso to vivre te. Pour so to che pa liboso ba mona ke to se retrouver na bloko o ya biso. Yango esala ke ba balusaka biso kana kata potopoto en tout cas biso moso to simbanité to ke liboso te. Biso to sala makambo o ya biso to simbanaka. Nde to mesana ka ko simba onje yango eza pona ko lokota ba fazer nyonso nde to yeba meti ba métis en tout cas to aider mon mboka aza pesi initiative va bien mon mboka est-ce que za pena moi maloba ko bakisa. Merci Angel mo maloba mukie ezali pona mwana mboka da Silva na linko yeba tango yo zali ko loba yete ba métis esengeli ba bunda ko bunda na bino bozali ko bunda oui ndeti yo moko da Silva zali ko bunda poete mboka na biso ekolo Congo démocratique ba konzi na biso ba koka kosunga bino. Mais qu'est-ce que la malamu bolingo mususu ezalaka na mboka na biso te oui to yebi yango banda kala ete biso na RDC to zala na bolingo te mo motuna muke na zali na ngo ya kotuna ezali par rapport ya ko bunda na bino ba meti bozali ko bunda est-ce que moi quelques personnes au bazali na loposo na bino nanu bokutana na bango to bosolola na bango ezali te ke lokola ba indie te o lokola ba raciste mususu o bokutana na bango nanu ata mwa moko te bakoka kosunga bino pona likanisi oyo ozali na yango. Merci maman. Wana ezali eloko ba membre nyonso nde baza na bo momoni bango te parce que eza comité nyonso ki ezaki assemblée nyomo na bilongi na bana mike ba ya réunion. Donc eloko toza ko bunda mingi yangwana ngamo ko nazo bunda te eza association biso nyonso tozo bunda menga nazali le devant hein nazali boso mais bango nyonso apport na bango nyonso nde tozo ko matilelo. Alors lisungi wana keno mutu ou bien organisme ou bien état ou bien eloko moko te toza na lisungi te tozo bunda na ndenge na biso mais malheureusement lokola pembo ke za na passe moyen to sala ba posa na biso toza na ngoy ko kisameza te. Parfois ko sunga bano bazabo batikali avant to retrouver papa na ye tokoluka moyen nini akotangisa ta classe tokotangisa ndenge nini moyen zate mais mama yemo kuna ta surtout mono moyen na okeko tala mwana mais ozotikeka bosa ko sunga ye bien te et puis lobi na ye za ndenge nini
biso parfois tozaki chance ya bato kotangisa biso mais ba musuti lelo lokwa pe mboka ezala pasi ba kotanga ndeni donc lobi toza vraiment na ba illettré ba kozala belé na mboka parce que moyen za kusunga bana na te mama tikala mama ne aza pauvre papa akei akusunga mawapi mwana mboka da Silvalis moi likanisi mususu euti koyela nga mwa moke na mutu pona otuna mwa motuna moko ezali ete kasi kotala malamu biso ba congolaise pe omona kateke so etomoni loposo wana tokomaka na bolingo moko boye tokanisaka lokola soki na boti mwana nga ya meti to ya métis na kozala ya des fois eza na bato mosusu babenga yango richesse à famille chance oui chance ou richesse nga na benga yango chance te na benga yango richesse so na boti mwana nga ya métisi mwana nga ya motane lokola lokota linga le lobaka ya solo mwana nga ya motane ye wana nde akobongisela nga libota est-ce que epai mosusu ezali biso moko ba mama te bato to luka ko provoquer mindele pour être so total mala mindele balingana loposo na biso te. Il y a des fois mindele ba benga biso vous êtes les singes histoire so to lani mala moi il solo muke ya joueur na biso grand joueur ya Afrique Samuel Eto'o ameka ko kocha bande ko na biso ya mikili ya poto na justice parce que arbitre moko benga ye toi tu es comme un singe là et ça la kaye passe tandis que y a zo pesa ba en plein rebelle na mikili mais kaka les mêmes bato wana ye o ya zo soutenir bazali ko finga biso ba indo ezalaka biso te ba indo bato to provoquer na loposa ya montagne ete na koka ko sala ne mwana moko o ndeto mesa na ko benga ke richesse à famille faut wane ko kozala ya nani mwana mboka da Silva. Oui merci maman wana ezali expérience na biso ezali ko akoluka te po to yebi to kolina ba famille to yebi nyos ndenge olobi bato mwindo bamonaka mundele modèle donc aza mutu moko ayaki na civilisation alakisi kozala mutakala eza mabe il faut zipanzoto il faut zala boy eloko ne kota na mutu mwindo ke mutu mundele akosala mabe te ata soka akosi lobi akokosa sute nde sika libunga ezali ba mama na biso na lobi te ke nyoso ba mama na biso na tango akala mundele soka ngal soka omoni bien ba mama na biso nyoso atango akala bazanyo so ba belle fille et puis bandoko zongo ba 12 ans 13 ans 14 ans ça dit mundele aye na quartier aluki mkolomboka aye akolekse famille moko mpeze o wazaba vivre moi bien azui mwana moko wana afandi na ye comme femme ménagère tolobaka ki ba mama na biso bazaki ba femme ménagère parce que babala ki bango te olia balaye aza ko utiliser lokwa mwasi moko alambela kaye et puis na mbetu pe sili projet ya kobala ye ke lobi bazala malamu be ba continuer ti mompaka na bango ezate na bano bango bakobota etali yete aza kuna te ye problème ezali a servir ye tanga kokenda kei et puis basi mususu ya biso batu mwindu bazali komitika c'est-à-dire ndenge olobi abota na mundele mwana wana kobikisa famille olobi bien yokala peso eloko moko tango tozokola bazo ebisa biso boy na biteke ngai mais ba histoire nde ba membre bazabu soki na pesi moko micro okoyoka betelo lisolo que non soki na boti na mutu na mundele mwana na ngai ya mundele ya pembe soki situ soka za mwasi akozanga libala te akozelanga mutu mbongo famille ekobika nzoka eza le contraire sikoyo akozoi kaka utiliser ye basi mibali balingaka basi mwasi nyonso te ka pona ke vie sérieuse te mais a utiliser ka moi Cécilie yongo moni boy ba ebisaka bango to tangi te ba metna bita ba metisi nyos tuna ba metisi musunde baza ba tangi te pona nini ba famille na biso ba yebisa bango boy na ba biso mibali na ko ebiso ka ya mibali ba yebisi bango ba bio to balite lobi okozwa ka mobali ya mbongo ko bala moi si patika ine wana et puis ba yebisaka bango nini surtout soki ke basi mwana metisi azotambo na baninga basi azam mwasi azam fille moko batiake liboso na avant plan so mobali ya mbongo be mobali moko amona nike yako oningisa bango ba lâcher ba lancer ye liboso soki ki azui ete wana mutu secours ye mais mingi il faut ka koya parce que ça métis baninga ba se réjouir simana ye voilà eloko ngo ezali ti lelo ezali biso mibali bazo ebisa biso nini ato tangite tanga ka moi mécanicien moi mécanique na yo okozwa garage moko musaki quelque part na société soko toke porte sifika ba mwana munde ba kozwa lukuta toza ba chômeur bazebele famille na biso pe baza ko contribuer biloko ngo
tango yo cadre ka moi banana ya le posono a montane est-ce que ezalaka na moi ba contribution moko euta repai ne pas o soutenaka yo to ozali ko sala kaka pona ko talisa volonté donc volonté ne moko tala kete o azali ndeko nanga esengeli ngana sunga oto likanisi moko boye yelaka yo likanisi moko songono mpake yelaka yo mukolo monaka Moïse Katumbi Chapwe azana politique comme l'opposition na yo ndo lobaki ete ngape na mekana nu kokende to likanisi mususu yeli yo na tina koyeba te erba komi ko lobake double nationalité de l'école Congo démocratique akoki ko postuler tende ya ngwana lobi te ngape en tant que nazali na l'opposition wana donc nazali double nationalité sengeli ngape na meka ko loba pona l'opposition na biso to ezalaki na tina nini. Maman, wana zelo réponse na yo. Problème eza boy. Pona bana kosunga, eza ba cotisation na biso. Soki ke tokito sunga mwana, eza kande to kongola ka muke chaque réunion to sangisi to sungi. Toza na aide mon côté. Ni ya bande ko na biso ba metio ba bonga, ni ya mindele, ni état congolais ezate. Wana na pesi réponse pona côté ya kosunga bana. Mais koto koti wana na yoki ya Moïse Katumbi tango biso sa association yo tebi kutu komba Moïse te wani fo yo ouais bato ba yeba ngoke to sala association to yeba kutu ke Moïse Moïse azalaka na katanga to yebite to sala pona ka oyo nga na tangelo ya bando ya bana discrimination ya kozwa biso kwa ba étranger wana na rizoko tapaso tangi Moïse eloko nezo pesa biso kanda makasi biso nde toza boye tozali naturellement double nationalité. Comme on a boy, nazali ndambu mwindu, ndambu mundele. C'est-à-dire soki lelo mokile fongoli, lokola état congolais a longoli que non, ezala sous nationalité une exclusivité, mutu akoko zwa nationalité muswa sangisano ya bisowa. C'est-à-dire mutu mwindu akoko zwa nationalité ala musu te sangana zangoli boso. Parce que to lisolote. Zela na kato mo li loba moko na moni ke na tuna. Est-ce que tango moi poso wana lolengo uti koloba tango bazoloba ke mutu na moi ekolo mususu na ekolo ya RDC basangana babota mwana est-ce que bango ba politique ekolo na biso Congo démocratique lo futa kitoko epa baboti na biso est-ce que ezalaka te tanto mususu akenda na la na moi mondele wana asomela moi etena lopang pona kata Kinshasa lopang ezana combien mais tango mwana moi mondele moko bote na botele moi mwana mondele pe azala lokutati biso to kansaka kaka te azalaka na mayele akoko ça non il faut que tu sois sainte parce que quand tu me mets un homme là un monsieur là un bogard là je vais acheter une parcelle pour toi est-ce que ozomona te ke et pas yesusu ezali nde ba poso na bino onde bino bato bozali ko kosa biso ba yimundu te mama soki tolobi yango na pesa ke histoire soki tango akala engi koloba minde bande ko kosa mwindu mais ti lelo bande ko kosa pona nini ba exemple ya liboso ezali ebele ya baninga no musu basibisa basoro wana ekote ya yote ke muninga musu pe mundela fandaka na ye ata asombela ke pe lupango me akende asundola mwana pa asombela pe kutu lupango te mapango ngo ezawa pe bamana biso bazana mapango bazate soko ke bisika meti azoleka omoni alati kitoko kende kota bisika fandi eza pasi ezali eloko moko te kino bindo moko nde bozoluka koyeba te mabeza api malamu ezawa pite do bozo kende ka bongo bon taba mais boyebi ke non komi pesa na mutu il faut na zana garantie lobi ya ngai na mutu be mwana to ko bote ko zana ndenge nini mabe sika ba mana biso bazate ya ngwana yeza problème ya kote na ba hotel ameme na ba plage ala ise ba maboke akote soki wapi na ba memlingi akomatambusaka basuki wana mais koyeba lobi ya mwana to ko bota ezake pa ba mana biso te wana généralité. Donc mutu mwindo ye moko azali ko soso la vite. Mais maman okati te na répondre yo to tanga likamba Moïse ya discrimination na ngina répondre yo. Yango na lobaki boye. Soki mutu alingi ko zwa double nationalité. Batu mwindo bazana double nationalité bazaba hypocrite. Bien mundele soka bazana double nationalité azali hypocrite parce qu'il ne mérite pas. Biso ba metinde toza ko mériter yango naturellement. Papa nanga za portugais. Maman azali yango nazoya mama papa ye azali papa belge maman congolaise soki lelo ke tongi tozwa nationalité muto za nationalité mibale en tout cas bino bozwa la bino te parce que na noir à 100% okozwa nationalité musu pona nini okono saka hypocrisie non mutu mwinda lingi makambo hypocrisie mingi
bisonde toza ko mériter double nationalité ato pimelinga yango naza nango na makila Moïse otangi komba Moïse pona ko taper dossier yango voilà pourquoi peut tosala association ezaka pona bando abana te eza pe pona discrimination Moïse azana biso wa gouverneur bo que si bapise kutu ba éloge gouverneur le plus sokini na ebité parmi ba gouverneur yo soya zaki le premier Moïse di Katanga ya minéré mais lelo Moïse a comme monsieur étranger maman c'est-à-dire bino bato botiaki Moïse soyi boyeba ki azaki étranger boza coupable vous allez trahir Moka. Comment vous continuez étranger? Même attends, même jour moko. T'es na suki c'est nécessité na zoya. Moto, yoka na zoya maman. Quand t'es là quoi na té, c'est très important. Toi tu as pas point si les y. Moïse azali congolais. Na sali ba recherche. Association ezati na Fungurumi. Ti na territoire ya Moïse. Moïse azali province na yelo ala bandenge bakati lelo. Territoire na ye Lubudi, village na ye Katumba, chefferie Bayeke, groupement Bayeke. Donc ezali na chefferie na groupement même esika. Chef ya famille yo Moïse abotami. Kombo ya famille. Moïse auti na famille ya chef coutumier. Mwami de Bayeke. Ndesika famille mama ya Moïse. Chef coutumier wana ya kala wana ti lelo suite na ye continuité les autres continuer. Kombo na ye Msiri Mwenda. Virginie Mwenda Chapwe. Grand-mère ya Moïse Kasala Musengezi. Groupe grand-père ya Moïse côté mama kaka Mwami Kalasi Mukunda Bantu wana et Moïse aza étranger parce que tout de suite oyoka kelo kwa Moïse étranger ndenge toza boy mukolo mutu akomeka kotanga su Moïse kaza étranger biso tokofunda ye tokotuna kutu Moïse te biso tokofunda ye po tomoni ke eloko zo sema Moïse lobe ko salemela penga e ko salemela ye ko salemela ye ko salemela biso nyonso nde toza awa tozolia na bino nzoka bazo benga biso ba étranger wana bokamwisi biso Moïse azana bino gouverneur mais lelo bokomo benga étranger soki Moïse bomona ki azali na likambo ya double nationalité boye biseye ke alongolo ya zwaki wana defaki atika na congolais c'est tout où est le problème mais bon taxé dans le bosso que non c'est un étranger en plus azana nationalité mususu te soki bozo continuer ko benga moko na biso y compris Moïse na kati parce que azana moko na biso azana no membre adhéré te mazali membre de droit toza na droit ya ko défendre ye parce que azana métier lo kwa biso azomona biso tozomona azo sibiro biso zo sibi parce que lelo yana aza traité étranger babosani ki mama na ze congolaise pe babosani ki abotami awa babosani ki akoli awa babosani ki atangi awa lelo akomi étranger parce que a changé quand te ok yango tozolo ba non seulement ka pona Moïse parce a changé quand te même ceux qui mutaza na côté pouvoir à lelo ceux qui aza métier que bo traité étranger ceux qui to apprendre yango to kofunda ezaka pona côté kana to mona kana to kofunda ka bato ba ko traiter ba métier baza côté opposition te côté nyoso mibale métier nyoso atanga mi métier au traité étranger to kofunda yo ok ndeko prouver combien de fois yo ko benga étranger yo zana na yo pe ko lela na yo na tango zolo ba pona Moïse Katumbi Chapwe lelo ba bengi Moïse Katumbi Chapwe double nationalité pour être alongé na gouvernement autoza na ngo lelo bande ko balandi kongo na ngana yo to sepeli nazali ko pesa moi liloba lisusu pa ya Karim. Mama, yoka na bakisa. Double nationalité ngo pesa ka Moïse te. Ba musu baza ebele wana. Toko banda siko ko liste. To établi banane ngo baza double nationalité. Bas soki basanzi double nationalité na te. Bango pe balongo pe ba congolais. Mwana mboka kanda makasi boina yebite. Nalingi ko bakisa ete na ndenge na question ya mwana mboka au blonde. Eloko nini oyo yo okoki koyebisa na ba jeune fille ya lelo en tant que président de l'association de métier, et ba fille mususu devant baba étranger wana. Moi lilobani no koko pesa bango po parfois tout monde que non eza victime pour nani à s'emporter mondele moko alingi akei. Lilobani no koko yebisa na ba jeune fille na biso ya Congo démocratique. Oui, je crois na kopesa malobepa maman mais avant na pesa ye
na kofungwa ma parenthèse d'ici là tozali ko se préparer pour na chaque commune tokita sur le terrain ya sensibilisation ya moi si aye banani ya zali et comment ko se comporter vis-à-vis na mobali ezaka pona mundele te même ba fa abandonner baza awa mutafandi na ye moi naza na yolo mwana msu na kauka mama na kauka papa na yolo mais azali ne librement mwana naza na eza italiete kolia mwana wana kotanga na ye azotangisa bano ya faina bango na ndako mais mwana musu aboti ye na libanda obi abotaka liboso italiete ndesika mabeza ligleta pazo kipango te pe biloko ngo ezebele ezaka pona metite mwana nyoso aza abandonné tokokota na ba chaque commune d'ici là tozo préparer projet ya kokita chaque commune to sensibiliser ba mama na biso ke biloko bozo sala izo sepelisa biso te ba yoka je crois tango bako yoka biso moko ba yoka kana sango biso moko tokiti je crois ba mususu ba kote ape baninga mususu na pesa nano mama soki mondela ngope asepeli ke abala jeune fille officiellement. Oui, biso to setoling jeune fille officiellement. Oui, biso to setolingi kutu ba meti ba bota mebele. Mais na voix ya malamu. Ya ko sundola ka subiso boete. Abalié mwana botami ake ko déclarer problème na biso za nini? Toza kutu kolandela ka to monika mwana moko ameti azo yenga tolandi mama na ya oh papa za awa mama landikisa biso sika papa no azali papa mono azali. Soka azate obe azali tokotuna ye akende ko enregistrer parce que mingi bazo biso ne toza boye toza enregistrer te il faut kende ko enregistrer l'ambassade voilà eloko pe tokoyebisa bango soko botina mundele kotika ete yebisa ye kende ko enregistrer mwana na ngai ayeba na po lobi okoko kufa matolo mwana mboka mama zo maloba na moni ozana kanda lelo vraiment maman ko kiko ya nola biso en tant que maman conseil ni no kopesa na ba jeune fille ezala ba métis ezala ba oya biso ba poso moyindo neti ngai boy okopesa conseil nini pona bana wana. Merci mama pona kopesa nga maloba eloko wana lelo oyo toye po botuna mituna ezo sala biso pasi naza mama namonaka conseil nazo pesa bana basi mingi soki okutani na mondele to boyi te bolingo ezali okoyi kotombe na mobali alingi yo mingi mais yo mwasi zala mayele il faut oyeba origine ya mobali na yo oyeba identité na yo oyeba identité na ye po biso tokendaka na bambassade batuna biso mituna wana bo pesa biso identité ya ba papa na bino ba mususu baza nango te ba mususu baza nango mais baza la penza mayele atake mundele wana kosi yo lobi otikala na ba identité na ye po okoko landela ye na ba identité wana po ba yeba esikani na utaki po mwana pe ayeba ke papa na ngai azalaki wapi ayaki kosala nini aza wapi nde yangwana nazo pesa bana oya biso na bandeko na biso conseil wana po mingi baza komi pesa na bisengo ya kolia ba hamburger ba kolia ba samusa ba shawarma mais azoyeba te ka avenir ya mwana wana lobi ekozala nini po mingi tozana kati totambola ka mingi okomona bazokanisa kaka ke mundela azanga kambongo te mwasi ya mundele azanga kambongo te mais soki mwana ya mundele wana azana pasi basekaka mingi balobaka mingi tozo pesa bango mayele toboyi te soki oboti yebaka identité ya tata ya mwana ata boye me kolandela eti mwana koyeba origine na ye nyonso nazaki nango yangwana. Oui, nabakisa muke mama eloko mama lobi nabakisa eloko muke so Merci beaucoup. Moi, namboka nkashio koza na moi. OK. Nabakisa muke pona ka otuni ya bana basi, ba maman en général. Soki olingai na mutu. Ne fais qu'à jour moko. Yiba e passeport. Yiba identité na nyoso ko yeba keza identité. Sala photocopie. Kende ko bomba. Polo bi oyebite. Ba mama na biso. Te okozongisa ye te osali photocopie ozongisa original na ye
obombi photocopie na ndako soki afundi aya nango epa na biso tokoyebisa eke no mbeba wana ebandi na yo te bizaleli wana eza ebele asala eloko ya mabe te azwi identité abombi mpo lobi na yo ayebi te yo oza nzambe te aza koprevenir vie na yo bie mwana wakopafa kobota na yo mabe eza wapi obombi identité na ye mais sala yo soki ayeba te obombi yango mpo lobi soki akimi obimisi yango ke no papa yango kombo nezalaki boyi nationalité nezalaki boyi afandaka boyi ou bien mboka na ye eza boyi nyonso okomonaka eza identité na ye sala photocopie bomba. Ok, nalingi na bakisa liloba moko par rapport ya vie ya bandeko na biso basi. Tout ce que nous pouvons demander à nos sœurs, c'est d'avoir une relation responsable. Moi, je me demande toujours, les kambo e utawapi, ya okutani na mobali, lelo, na zemina kobota, sans que oyeba mutuana azalaka nani awuti wapi. Tozolo bela kaka pona ba jeune fille congolaise na ba mindelete, ça concerne na ba congolais mibali na ba congolaise ya basi. Okutani na mobali luka nanu oyeba mutuana. Oyeba bisika zalaka, oyeba famille na ye, oyeba bandeko na ye, parce que au final yo mwasinde okoki kozala na ba retombe ya mabe na relation nyonso. Relation e bandaka nanu na koyebana. Pe ko-officialiser relation wana. Nous constatons que beaucoup de nos sœurs ba kendaka classe, ba kotaka université, mais na point wana c'est comme si il y a des idées qui leur manquent. Comment vous pouvez accepter de faire un enfant avec quelqu'un sans connaître la personne, sans connaître la famille de la personne? C'est que nous pouvons demander à nos sœurs, nous sommes victimes de ce type de relations-là, mais nous voulons conscientiser nos sœurs de savoir qu'avant de faire un enfant, on doit avoir une relation responsable. On doit connaître la personne avec laquelle on doit aller, la personne avec laquelle on doit fonder famille, la personne avec laquelle on peut avoir d'autres choses à faire dans l'avenir. Donc, bande konabiso bayeba que avant Yakobota, il y a une relation qui doit être officialisée. Bakinde na famille, bakinde na commune, nde na sima makambo baneya. Ya solo bande ko balandi ya Safozi Télévision, ba imboka bana mboka nyoso ya ndenge toyoki mwana mboka Ferdinand maloba na ngate alobi soki mutalingi yo mondele wana yiba passeport sala photocopie po lobi oyebi oeko yela ote. Alors topesi bongo merci na équipe technique mobimbo ba sistaki biso papa Serge Mabobo l'infatigable de na benga kai azalaka toujours wana kosala musala pona kopesela bino tolobaka ete soki bomoni musala toza kosala mwa kokoso eza na kati bokomelaka biso na se wana Safozi Télévision abonnement toujours bosabone boyebisaka biso ya malamu tosala ya mabe totika. Mama Fifi Mvula mbote na yo bisika bozwaki mama bozwami kuna mama Anastasie Jayanti mbote na yo pe lisusu tokutani bongo mbala ya sima kaka na susi ya